Mbote na bino bande ko alandi partout au message ko na biso na tindika télévision to eli susu pona kobeta masolo o etali politique ya République démocratique du Congo ne bozali komona na plateau na ngana zalinga mokote to kosola elongona mwana mboka sardundundu sur actualité politique ya République démocratique du Congo. Sans plus tarder na pesi na yo mbote mwana mboka mbote madame la journaliste mbote na bato to ba ville bangu la bicho comme l'habitude na malgré moi tant de voilà to betana lisolo ya est ya République démocratique du Congo auto émission ce que tozali agressé na ba M23 au Rwanda batam na sima na bango déjà FRDC Salima Kasi récupérer quelques mboka oyo ezalaki na ba milice réaction na ezani to lecture na par rapport na et loko toujours na Congo eza na président Mokota Kongo président Félix Tshisekedi congolais na Congo tango ba mouvement terroriste et tout ça la makapo M23 ça combo Bambi M23 c'est un mouvement terroriste c'est un mouvement terroriste c'est un groupe terroriste créé par Paul Kagame les militaires qui sont là-bas, ce sont des Rwandais. Bah, Rwanda, bah, même l'expérience, il y a Lingala Tobiso Lubaka et le président Félix Akoki. Paul Kagame a réussi à Kunae, na bateau tout bazala au sommet de l'État. Ce qui a réussi Kunae était à un coup d'État. Le président Mobutu a résisté. Tétan de le président Kabila, Laurent Désiré Kabila, a continué encore à créer groupe nae. Tant à créer un groupe mouvement terroriste nae. Surnom maraba kombo tout monde a Kabila tata awa après qu'on réussit kunae Paul Kagame nani monsieur Kagame et a permettre à mouvement terroriste wana ba na table de négociation tant ba na table de négociation ba groupe rebelle oya créaka ba kota na kati après négociation brassage d'armée salami opération infiltration et continuer pour ça na mboka na biso ndo mwili na Kongo tous en Rwanda depuis tous allez infiltrer depuis kala Kabila tata sala yango heureusement kondo était Tshisekedi wa mulumba de heureusement moi ayebisa Kabila tata tango ina ba Rwanda futa prix basala tiki futa ba mbongo ya guerre bazonga heureusement a respecter maloba kondo était Tshisekedi wa mulumba de heureusement moi ati et tu es colombiana heureusement il peut tant te comment souka yo comprendre ayebisa ki même ba Rwanda la guerre sera longue et populaire et na kolongwa wana tant Kabila ya Laurent Désiré Kabila n'a pas respecté Paul Kagame a continué ko sala misana na sala to ko Kabila ya mwana Laurent est sénateur en vie le même logo continue ba mouvement terroriste au lola M23 de Paul Kagame a créé fait des comptes dans la table de négociation bah continue à quatre tant ba kokota après ko soula bango brassage l'armée salami opération infiltration ils ont continué toujours na mboka na biso et départ l'autre bobi qui na mboka na biso toujours na James Kabarebe azaki chef d'état-major rwandais de l'azak soudain munene na Rwanda pour azonga na mboka na ezaki poto zaki infiltré na kati ya mboka na biso vous avez fait na ministre ya nini ya quoi ministre ya affaires étrangères rwandais na mboka na biso nyos to na po tozala infiltré depuis kala to mona ki pe média moko de la place ya Rwanda etanga ki quelque kombo ba baza na gouvernement na biso mais baza pe ba rwandais wana je crois bazo betelisho ba tuti na ba utu bato tout ba vivre na Congo moi de toujours na place wana bato tout ba na Congo avant indépendance pour pesa ba nationalité ba congolais tout le but est que ce soit une nationalité soit assimilé mando qui te retirer nationalité bateau tout ba ya pas tous indépendance tout peut savoir ma nationalité ba congolais ya ngoto biso to kobeta infiltration Paul Kagame infiltration biso na Congo arrêté en pas Laurent Désiré Kabila après table de négociation mouvement terroriste comme M23 brassage na armée salami ba continue ko infiltrer biso tina armée au mona kitombo ko nzamboka kenda na est tous allez infiltrer bandaka même effectif ya ba militaire au ba kobeta lisolo ya ngote mokonja moka a kutaki et pas Laurent Désiré Kabila opération infiltration salami brassage salami toujours mouvement terroriste à côté na armée na biso et pas Kabila pe sénateur en vie opération infiltration continue brassage na armée salami ba continuer toujours ko infiltrer biso monsieur Kagame azaki sir que le président Félix Paye
Donc la M23 mouvement terroriste a créé, fait des contents à la table de négociation, tout ça la brassage, heureusement, et pas le président Félix Sélékité. Accord ya Nairobi, Mokonzi Mboka, Betty, ministre sommet à Angola. Quand il a Paul Kagame a bien été, na ministre sommet à Angola, opération infiltration au Salama. M23 quoi la table de négociation, tout sur là, brassage l'armée Salama pour a permettre au Beta Kuna heureusement Mokonzi Mboka l'obité. Na permettre ministre sommet Angola et Salama, mais absence M23, mouvement terroriste non négocié été. Le local président Félix Apesi Congolais, aucun président Apesi ni président Mobutu, président Kabila, Laurent Désiré Kabila, président Kabila, sénateur en vie. Bon, on peut s'en voter. Oh, il y a un monde qui Kagame a commis même Biloba Loba. Pour comprendre que l'opération infiltration à Congo a Boupia. Vous aussi sur le président Félix. Donc, depuis Congo, ils ont Congo. Aucun président a tiré pour ça et le Goyasali. Et pour votre information, les lots déjà, je crois, va publier M23, qui était sur le Congolais. Pour il pleure, il neige, position, tout ça dans le mot. Tout ça dans la position de faiblesse. Et Paul Kagame, maman journaliste. Milliers de jeunes ont intégré armée sous l'inspiration du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayebi que armée au Mobutu Atika, yangote ezali. Armée oyo Kabila tata Laurent Désiré Kabila Atika, oyo infiltra, yangote ezali. Armée oyo Kabila sénateur en vie Atika, oyo infiltra, yangote ezali. Armée tata eko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asanango, ba Congolais ba milliers de jeunes ba intégré groupe armé Nabiso. Et puis nomination à juge et nomination à généraux. Et ça y était à partir de réforme na kati armée. Paul Kagame a comprendre que à en difficulté. Il n'était pas sûr que pas gérer tout ça dans l'armée tout ça là. Et d'ailleurs pour votre information, Satan doyo kaka réussi. Oh Russie au monde entier. Tout ça bien toi non na. Tout ça bien on me kobeta mkoloni baba ki banjezo na mai. Voilà mais jusque là tout le monde dans l'opération. Très bien. Na seconde chance to pesa Paul Kagame. Heureusement na moni ba M23 ba publier ba quitter sur le Congolais kamité. Na seconde chance to pesa ki Paul Kagame. Mokonzi Mboka tanga beti lisula lobi tout ça na des pour tout ça na des propositions. Diplomatie pour la meilleure stratégie du monde. A malmena ba président tu a monde on va pesa kai mais ba média minene ba berchi tout consomme de pesier pour attendre le monde entier tous les présidents du monde mokota sala même président Mobutu a sala ngoté le deux présidents Kabila va sala ngoté a moni ba président tu a monde en Afrique ba comprendre que ça meilleure stratégie du monde dans le monde de la diplomatie dans le monde entier mutaliki Félix Azati abaki to ça des propositions diplomatie et choix qui n'est pas la guerre tant mon konzi mboka a décrété guerre na mboka habito na position de guerre alobaki teke toko bundana pays songoloté tozo défendre l'intégrité territoriale donc to défendre mungunu ya ko télévision na ndako eza lokola yo ata boka na katena ndeko no ya mobali to pe ya mwasi bosola raté mais soki moto auti libanda abandi ko beta mama na bino bokozela to photo sola no apato bunda te en premier osa nini boko bunda vous comprenez yango mokonzi mboka alobaki to défendre na mabele et l'autre on est pour défendre. Allez, seconde chance to pesa ki na minu ya sommet, ya sommet mini sommet angolais za kini. So qui Paul Kagame n'a pas respecté ba groupe terroriste et mouvement terroriste a créé M23 ba se retirer. On a tout déclenché sur guerre na Kigali. Vous comprenez? Seconde chance to pesa donc azan a choisi. Donc do Satan so qui dans 48 M23 de publié qui était c'est que go to bandi biso pe to keto ko Paul Kagame il est obligé à ça ba M23 groupe na ya créé ba quitter. Na mon ba publier. Mais ce qui va quitter sol congolais té tout ça déclencher guerre na Kigali. Cette fois-ci aux officiels puisque le monde entier ba yebi ba États-Unis bazana ba preuve Union européenne a betaki lisolo te Paul ba été M23 qui était sur le Congolais té à lobby armée rwandaise qui est derrière M23 qui était sur le Congolais. Nini États-Unis tant ça qui discours na ye a betaki lisolo te a koloba été M23 qui était bango tout babi qui agressé na Congo kombo na ye Paul Kagame et na mini sommet Angola M23 côté toujours négocier na Kagame qui agresseur donc yene muto za maître ya M23
a la capacité pour l'instant d'en choisir pour comprendre que effectif il y a ba jeune ba kuti na armée na biloko to sombi mindu qui est autre pour na regarder soir à l'embargo à comprendre que surtout déclencher guerre na ye to bande 10 heures to za na embargo te mona mboka te embargo ezata to somba oh balobi embargo ne za pour na groupe rébellion neti ba M23 et na ko yebisa bi monde entier quand on va beti li solo qui M23 za na ba armes sophistiques est-ce que ba se rendre compte ba armes sophistiques yana so qui on va à se comporter le la nation. C'est Paul Kagame qui est entré après ça avoir munitions. Et ça Paul Kagame et tout ça. Monde entier yebi bango tout ba médias minene tout ba yebi. Président Félix on va brandir et ça na président monté dans Congo. Aya en face au monde à lobby qui agresseur ba congolais comme ni au Rwanda. À ça là et c'est kako elle ba mouvement terroriste, ba mouvement terroriste ba politicien rien. Et bon agressé dans Congo ici à mon ami. Paul Kagame. Voilà mwana mboka to compléter ka idée na yo to mona ki bandeko bolim sa mongongo eza na mwa kosu to mona ki discours ya président de la République kolobake to za na problème na ba Rwanda te mais Paul Kagame nde aza moyini na biso na sima M20 to monte mo konza mboka on dirait à se contredit pour ba bato opposition ba lobi esengeli ba funda Félix Tshisekedi aza Rwanda pour côté bandeko na ye opposant oyo akokuya na piège wana asa vantier. Tant on ne Paul Kagame, il a dit n'importe quoi concernant l'élection du Congo. Est-ce que opposant moi ko landila na Congo gout aux opposants à quoi on peut s'habiller au point à zoater mon cas la vérité des îles ne quoi député à quoi on peut et puis même ne quoi député na koloba à qui jamais quoi na piège à Paul Kagame. Le chef de l'État a bien parlé, il a parlé pourquoi oui tout ça n'a problème n'a pas dirigeant nos peuples rwandais tout la problème na peuple rwandais et toi on avait dit solo qui tant de décréter guerre et pour défendre l'intégrité territoriale. Ce qui n'est pas Kagame n'a pas respecté un groupe M23 créé par Paul Kagame parce que tous les militaires M23 ce sont des Rwandais. Kasi yango na bi Rwandais wana M23 azobunda. Aza parmi population wana les dirigeants Mbaotinda bango qui est Paul Kagame. Toi problème n'a peuple été. Mais les dirigeants rwandais, n'est pas besoin de bon. Monsieur Paul Kagame, toi le problème là. Et ceux qui comprennent qu'il ne faut pas saisir l'opportunité, c'est gauche au président Félix a apprécié. Là, peut-être, tant qu'on déclencher guerre dans Kigali, on est au moins pour le peuple. Donc, pour nous, on répond positivement dans le discours à chef de l'État. On est d'accord par rapport à. D'accord, on a chef de l'État, il a bien parlé. Le président Félix a abimara la média. N'a pas professeur université, ils auront pas temps pour comprendre le discours. Président Félix a ça discours, il y a aucun ta coalition se cache. Beaucoup de gens disent jour à Romeka, aucun ta coalition se cache. Bonacé et Baluka. Tout cas ta coalition se cache, attaque pour déballer. Mais bah professeur université pour pas comprendre que les chefs de l'État quand coalition et soit qui vont 6 jours 7 jours. Sortie médiatique des chefs de l'État et comme il sera dans professeur université bazoba tout le monde qui juriste motoloko la tunda kasini na makambo etali bazuzi juriste de profession on l'a expliqué biso pour tout ça bazuzité alobake article temps na makambo na biso bazuzi lobi boy mais juriste de profession lobi na dossier justice abi na benga ki yemi pour nous relaxer été ndeko Kabila azaki clair alobake na ko changer ba congolais mais le président Félix a changé ba congolais tout le monde a juriste les différents par rapport à Wakala. Mais c'est la mère Mbenda lobi on a média. To confier CENI organe d'élection. Pour biso to isénité. To gagner ma ponomina Kabila. Président Félix Zaki na tuzaka ta moto moko te na CENI yango moni pe la mère Mbenda o malanga. Moto bango moko babengaka moto azaka makasi na makambo etali média. Ayebisi bango bazala poser. Mais bato misusu bazoloba ba o nyonso bazoporter opposant oya koloba bazolanda la bakaka mbi mai place l'autre baza ba opposant moko oya kolobelo kuwana c'est que azan le lenga ba professeur ba silaka maile à l'époque bato bazaka 18 ans mais gestion pour opposant mon côté na peso exemple ya moke ndeko tunda akasini ministre de la justice na dossier de justice ou les a expliqué biso est-ce que dans le dossier de justice, on a le président Félix, c'est que bon pour même si cas exact, alors qui c'est automatiquement
pendant 18 ans M. Kabila il y avait même mise la justice na biso. Donc M. Kabila dans abandai ko dirige justice pour comment fait-il un dossier il y a justice il y a bazouzi et pour ça juriste des professions on l'a expliqué biso ko lobana benga kieme. Donc à la différence il y a une différence entre gestion il y a 18 ans de Kabila et gestion na biso et puis opposant ou penser que Mokonzi Mboka lobi mabe pour l'instant na ebisi bino to défendre l'intégrité territoriale. Paul Kagame asali amona ndeko Kabila ya tata brassage d'armée salami opération infiltration continue. Paul Kagame asali amona Kabila ya mwana na Kabila ya mwana sénateur en vie brassage d'armée salami opération infiltration salami to komaki na ba Rwandais awa tina ba entreprise ba outute ba tout pété to komaki na ba Rwandais awa n'importe avant président Félix Aya to komaki na bango awa za po to zala qui infiltré. Le président Félix a bien parlé, ne jamais trahir le Congo. Alors ici de quoi ça, Congolais de père et de mère, bateau tout bazan je suis en Congo, tout tika ko tiro clarté, makambo Italie est à Mboka na biso. Mais le président Félix a monté comment que il est déjà monté à puissance et puis à la qui en a face au monde comment azo mouiller moyen pour Congo échanger. Tomoni présence Mokonzi Mboka kuna na kitona pour na fortifier ba nouveau recrue na armée. Omoni ngondé. Yango ko bangisa Paul Kagame. Azobanga comprendre pour l'instant armée au président Félix Akoumi na ngole ki makasi. Na Afrique awa. Et puis lelo, maman journaliste il faut comprendre. RDC lelo ezana sommet mon côté to pe milulu mon côté ya monde kubetama sans batanga kombo ya pays na biso. Na face au monde entier lelo to pesi solution dans le monde entier na makambo Italie environnement RDC pays solution. Et le monde entier il faut comprendre. Bazamba o to pesi solution dans le monde entier to bimi pays solution. To pesi en Afrique te, to pesi en Congo te, to pesi en face au monde entier. Monde entier faut comprendre. Ndeko Kagame na M23 mouvement ya créa bazo bebisa bazamba wana. Eh makambo beti ba militaire. Na kitona Mokonzi Mboka akiti. Ba wana ba Congolais bazui conscience pourquoi. Ba comprendre que agression l'équipe, agression rwandaise et l'équipe est débordée. Les bachines bazui conscience tant Mokonzi Mboka beleli. Alobi ezana na nation mon côté, peuple accompagné na bitumba pour là. Mais to gagner bitumba facile. Yango moni ba embargo le couteau to ba betela to za na embargo te. Sata de outils Russie, Isa. Toza manu militaire ba armes soviétiques ba betela tout ça na ngwa. Et au monarchie tant au mouvement terroriste M23 tomatiseli bango 2 avions de chasse. Yoka ki sort bango ba pakata ki puis ba biloko na bango bazaki nango tout. Na ebite so tout ça qui est map pour to bebisa ki yango. On ezaki kaka 2 avions de chasse et siko sata de yi. Sata de so to beti yango kaka na Rwanda so to déclencher guerre na Kigali si Paul Kagame n'a pas respecté. To beti kaka yango na tongo Kigali c'est le ko to jouer 12h si 15h ici li to commission des heures. Si Paul Kagame n'a pas, il continue encore à trahir notre pays, je crois, to comme ça Kigali loin des heures. Voilà Mokonzi Mboka tiki pété aza ko continuer. Kuna zo bundela mboka koto zo sala ki mboka mso s'épanouir to moni Mokonzi Mboka sali don ya ba matériel kuna na Senapi pour ebanda ko fonctionner malamu babi même ba passeport ebanda salima awa ba documents sont importants ebanda salima awa yo moni kazisa. Oui madame priorité pour l'instant est Congo mais chef de l'état ko tika te le roi toi na guerre le roi toi zo luka te défendre l'intégrité territoriale to va na ka kuna te il faut pe musala et salamaka. Mokonzi Mboka alobaki mboka ici ekufa eloko akoyiba ezate biso te ko bomisa bato belé ya bandi ba sekaki ya ona ko ebisa ndeko journaliste tango président Félix alobaka ezwaka bato temps pour ba comprendre discours tango Mokonzi Mboka alobaki mboka ici ekufa eloko akoyiba ezate biso te ko bomisa bato ba sekaki makasi nako bongisa mboka donc o asali ya ba matériel na Senapi. Donc on a sali na matériel na Senapi et puis Senapi on a ceux qui na bandi koloba yo moko kamwa Senapi ezalaka Renapi depuis 1990 ekufa tango ezalaka Renapi ezalaka entreprise publique ya l'état congolais entreprise publique ya l'état congolais o etali makambo ya ba les imprimeries de valeurs depuis 1990 na pillage ya 1990 ba boma yango. Tango Senapi ekufi président Mobutu akei
Kabila tata ye Laurent Désiré Kabila. Il a jamais pensé pour Senapi et Zonga. Donc bah, les imprimés de valeurs il y a Congo Mobimba. Tout le monde non a privé Libanda. Pendant que Renapi ou Senapi nini Senapi Renapi avec comment Senapi Renapi wana ezalaka meilleure entreprise ya Afrique centrale ya makambo et les imprimés de valeurs. Donc bato bane ko uta mboka na Côte d'Ivoire ba ina ba les imprimés de valeurs na Congo. Bato bane ko uta ba Gabon, ba Cameroun, ba Afrique du Sud et autres pays ba jouer na Congo. Mais le président Laurent Désiré Kabila n'a jamais pensé l'importance nango à l'équipe. Le président Kabila, sénateur en vie, allié, 18 ans de gestion, n'a encore jamais pensé Senapi, Renapi Sanini et la Mouka. Tout ça, l'élection en 2018, Nego Kabila Moutoua, c'est ça qui, bah milliers de tonnes, il y a des bulletins de vote, à ça, on a fait ici. Pour la Congo, on a vu les imprimeries de valeurs à l'État congolais, où ils acquirent Renapi. Tant qu'on loi modifiée à l'entreprise publique, balongoli yango Renapi et komi Senapi. Renapi ezalaki entreprise publique à l'État congolais. Tant on loi modifié à l'entreprise publique et balongoli yango et komi Senapi. Senapi eza service public à l'État congolais en cycle. Service national des approvisionnements de l'imprimerie. Senapi en cycle. Na Senapi wana makambo tout est tali imprimerie ya mboka na biso. Donc les imprimés de valeurs à l'État congolais, on a privé. On a imprimé dans service à l'État qui est Senapi et créer les mboka na biso emploi et cotisation. Pour le budget, il y a mboka na biso. Tous a 23% en cas de budget à mboka ma journaliste. Oyo qui n'a makambo frais de fonctionnement, il y a makambo etali ba les imprimés de valeurs. 23% de makana budget. Nenge budget oyo Tata Mobutu, sénateur en vie et les 3 présidents Batiki la biso 3,5 milliards. Nemo Kondiambo a commission 14 milliards 600. 23% na kati ya budget wana et qui na makambo etali ba les imprimés de valeurs pour na faire de fonctionnement. Ndenge Mokondiambo a pesi don ya ba machine na Senapi. Po Senapi ekufaki. Ezanga ki même ba machine ya kosala mosala. Lokola Senapi et Zongi sous l'inspiration du chef de l'État. Sénat, bah les imprimés de valeurs à Sénat, et comment on kende di banda et on kende di banda te, et qu'on s'amène à Senapi. Assemblée nationale, bah les imprimés et Assemblée nationale, et qu'on s'amène à di banda te, et qu'on s'amène à Senapi. Gouvernement provincial, gouvernement, Ndeko Chantini Ngobila, gouverneur de la ville, bah les imprimés n'y ont sous, il y a gouvernorat, et qu'on kende di banda te, et qu'on s'amène à Senapi. Bah ministre, bah les imprimés sur le ministère et comme ça la Senapi. Bah entreprise publique bah DG bah les imprimés sur des valeurs. Donc bah biloko ça mranet na entreprise publique quoi bah document même na ba commune bah bonne vie MX bah c'est des bonnes vie MX bah biloko on a tout ce sont les imprimés de valeurs il y a l'État congolais bah on a privé Bakanango en premier dans service il y a l'État qui est Senapi et créer les Congo à la biso emploi et puis Kotissimbongo Nenge Senapi et Zongi 23% au ebimaka fait de fonctionnement il y a makambo tel les imprimés de valeurs et vous allez sur 23% pour 23% les acquis pour les imprimeries de valeurs vendre kokende na privé ba privé ba cacher yebi loko la Senapi qui est service national des approvisionnements et de l'imprimerie Oza l'État, ils ont service à l'État congolais. Ndenge Zongi, et qu'on a sous 23% en athée, et qu'on a 10%, 13% tu économiser que c'est l'État. Yemoka Senapi wana 50% recette naie qui n'a makambo etali gratuit de l'enseignement. En tout cas, totomeli mokonzi ya mboka moka kuswana ba initiative ya boye. Tozo senga pe sociétaire ezonga pona ba tol mabende nyonso. C'est ko lo azongi presque nyonso ya Senapi te na Senapi de difficulté zaki ba machine. Masali déjà donc. Il y a 10 conteneurs qui matadi. Sous l'inspiration du chef de l'État, 10 conteneurs yaki. Tout ça, bah, image, bah, tout bah, monaki, dont mon konziamboka salaki. Donc, chef de l'État, n'enga lo baki mboka ici, kufa, biso de kobumisa ngwana. Les mêmes Senapi, et puis ça kabano batanga de premier à 8e. Mode gratuit. Bah, kit scolaire.
et puis ça va cahier ba big donc on peut aussi ngaka retenu moi il faut une bonne collaboration avec Senapi po et ça pilier majeur ya makambo Italie qui l'a chauffé. Voilà nde na bande koloba wana société ko zonga et ko sala vraiment kitoko trop ba chinois ba pakistanais ba indien ba osala mbongo trop ba nigérien donc ya biso moko zonga kala te to wando somba mabende consort mwana mboka Tomoni Jeff a fongoli dossier contre gouverneur de la ville, dossier Zando, dossier Kinbo Peto, pe ba dossier Mike. Dossier wana yo mona e okende ni pe e ko suka ndenge. Eloko yo mokonzi mboka sala na Congo. Ezalaki. Luzolo bambi abeta lisulu ya ba détournement 15 milliards par an. Kotaka na kesi ya bato. Et le chef de l'État ici pour budget mboka comme 14 milliards 600 pour IGF Ezali. Et ceux qui IGF je crois, il faut dans Arabie na kati ya Zando na misale ko salama, je crois les gouverneurs Gentili Mobilambaka en termes de gestion, ce qu'aujourd'hui ba gouverneur ba sali ba 15 ans, 20 ans, 5 ans. Et par rapport à Tam qui a eu, il est en train de faire. Tu veux pas que répondre bon débat na mboka ba mutuna wana faut pesa ngo ça po Zando yozo Zando yozo maman je laisse bisanga non. Mokonzi ya mboka aza crédible. Ako travailler na bato pe aza crédible. Moto akosa musala il faut obete maboko. Kaka a place to vania na matete. Na sima na biso to pesi mu Congo to kobimona olakisa o. Tozaka na on appelle ça en français carnivore mupanzi moko. O belge atike la biso ibusha. Mais na moni ba créer les biso ya sika ba kosala. Mais si nanke. Ba créer les biso musala déjà bandi. Sous l'inspiration du chef de l'État, mon temps conseil ça mon gouverneur de la ville. Nzela na biso ya signature yo yebi plus de 15 ans ndeko Kabila tia sisi pouvoir na ye. Aboma nzela wana. Signature zaka hôtel monene ya komina matete. Lelo koma ki lokola ba hôtel ya o bato bakipaka to abana mike bakotaka ba 5000 po nzela ebebaki. Mais le coup la tata ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État ensemble ndeko Gentili Ngobila. Mosala e salami siko yebisa ngai. IGF kodité IGF kodité à IGF ima bete eza bien IGF il faut éditer il faut ça mosala po yenda ko sala mosole mata. Mais en termes de gestion il y a gouverneur de la ville ndeko Gentili Ngobila mbaka asali ko le gouverneur nyoso yebi. Donc yozo kanza ko ya te. Bon, coucou, il y a un terme. Bakokanga pour misale monanité. Donc, le chef sera inspecté de tourner. C'est un terme à gestion. Tout le but est que IGF fasse ça à Moussala. IGF fasse ça à Moussala. Azo aider mon kontiamboka. Mais la terme à gestion, comme on a fait ça à Moussala, na mateta yo yebi, tout ça nos permission. Pon o abiso wana. Ndeko Kabila, les kati wana makolo. Makolo sala yangote, mais ndeko Gentili Ngobila réaliser yango. Pon e Kabuli entre limba na matete. Ozaki pe wana zéro tout temps ko salama awa na les bambino tuzala pe wana na yo libulu wana ebeti plus de 15 ans bato tout bazana je soba koka ngote mais un peu d'état et salami siko na komona musala voilà mwana mboka to na komona musala bongo nzela ya bongolo yo yebi po ya bongolo wana Kabila na moto azala gouverneur bayaka wana na bongolo mais lelo sous l'esprit du chef de l'État, Ndeko Gentili Ngobila a réalisé ce qu'il y a bisanga moto ya bongo. Il faut n'obani. Na terme de gestion, ba gouverner tout baleki na Congo, moto aleki Gentili Ngobila na peu d'État pour ça 3 ans. Moto on a 3 ans à réaliser ba bloc rebelle ko ya sati. Wana iza vi na yozo partage on paye moko. Kasi to kita to comme la zo comprendre. Na ko sati na ko ba vérité makambo ko salama. Tout ça fait na souci. Nga pe biso pe tout ça ba no ba mama ba teka ba marché un consort. Tu dis qu'il faut s'en douer tellement pour battre le bébé là. Et mais et vous attend, et vous moins tant il faut ça là. Il faut auditer, tout le but est que il faut auditer mais en termes de gestion, moi je te dis tout ça quand on gouverne mon akala. Aya moni li boula le bimbo ko bongate, mais la différence avec notre gouverneur, j'ai dit. Voilà mon mboka, tout c'est la ka ko dit soane salema. IGF ne kopesa biso penza o esengeli koloba là-dessus kasi tobonaki mokonza mboka yambaki ba jeune tout kuna na palais du peuple le kana kinde to biso so monaki ba jeune batalisi kolela bango voilà vomena sima na yango ba eko yamba ba jeune o bazwaki parole ba eko découvrir mo makambo kitoko to monike ba jeune pe ba beti fo nazalaki na kati wana ti mokonza mboka yambaki ba jeune j'étais présent na jeune j'étais là présent et les jours où il y a j'ai un ami à sa mariage et bon tellement peu et na monaki moyen de décevoir j'étais invité de na kenda kikuna
mokonzi ya mboka koyamba yambi jeunesse akokai ka koyamba jeunesse a IDPST ayambaki ba congolais nyonso. Il faut pas confondre les choses, maman journaliste. Les gens confondent les choses. Oh, bah, t'as pas peur de oui. Monsieur William, il a mal géré. Monsieur William, il a mal géré. Nous sommes des parlementaires debout. Et le président des parlementaires debout, il ne peut jamais blaguer avec nous, Monsieur William. Il peut jamais blaguer avec nous. Comment on a le bongo? Azaki n'a pas invitation. Moi, j'étais invité dans une invitation. Mais le président du parlement debout, invitation comme il a. Et les autres gens, après si bateau macaro et parking, nous ne pouvons jamais mobiliser pour M. William. Nous ne pouvons jamais, les parlementaires debout, les mobilisateurs et les communicateurs du chef de l'État, il ne peut jamais blaguer avec nous. Mais, nous avons qui papier. Mais lorsque tu déplorer le comportement de M. William, tu tiens en garde, via comportement des arrêtés. Après si bateau macaro, macaro na okosa okokota te na kati. Biso toujours une invitation to kotaki. Et les autres présidents, bah kotaki te pour bazeki na macaro. Bah ça la organisation bon côté. Il faut respecter en premier les parlementaires debout. Vous pouvez une invitation et autres. Bah oh il y a mobilisation. No yebi si biso te président oh ils ont ba okota te, vous pouvez mobiliser. Après si t'as l'invitation beto okaboure pas bateau. Oh il y a à kotala mosolo ya kozwa pour mobiliser donc to mettre en garde monsieur William. Bilo kwani ko ça maté mais bateau va confondre te maman wana beti c'était pas monsieur William, il a mal géré. Bateau va ko confondre te bateau ba kanisa ki raconte ya mokonzi mboka na jeunesse, il faut ezaka kabiso ta IDPST. Wala boko confondre ma casse. Chef de l'état solo ki na bateau ya palu. Na bateau ya nini? Ya ICD. Na asola ki na ba congolais nyonso. Na bateau ya PPRD bazaki. Na bateau ya lamuka bayaki. Basaki na kati. Ba kongomani nyonso tout tendance confondi. Na ba parti politique o azaka mutalamuka. Tout ça qui n'a pas même place waté. Mokonzi mboka ya. Hein? Ayambaki ba congolais nyonso. Muto pa fandaka na Congo ya. Na ba otu peto pesa nini? To pesa ba nationalité. Ba ko ya. Aza congolais. A mérité maramotu na mboka na biso za congolais. Le chef de l'état ayambaki couche mon côté. Ayambaki IDPS kakate. Izaki peteko mutu na pepe l'état ayambaki biso nyonso. Le Izaki jeunesse mobimba, il faut peuple congolais à retenir place sur les Izaki biso. Voilà, bazo signaler biso tant équipe. Mais ba na ebi etandoki ezaka ta mais bato nini balobi ke mokonzi mboka yambaki na bato ya pepe ah lo bazaki muto pe mais pepe nous sommes des Congolais. De kowana o azwa ki parole. On a oloba ce n'est pas normal ko dénoncer makamna mine balobi ke ba propos wana nyonso ezande ba tindi aloba yango pour la sa défaillance ya ba gogi ko tinna e ou pas en termes de gestion lelo maman ezana président Mokota Sai le président Félix. Président Félix a joué Congo, Neko Kabila bakanga avion en Espagne présidentielle pour azanga ki mbonga kofuta. Président Félix ne peut pas foutre lié. Siko tant on va voir papa bongo ba imba lakisa nini. Ba gérer 18 ans mais gestion, il a rien fait na Congo. Rien n'a changé dans notre pays. Ata lobi bongo mama ko banga kate na pesho ka keloko moke poser belé. Neko Kabila abakanga kai avion en Espagne. Moto a récupéré yango mokonzi ya mboka. Ndeko Kabila a eu budget à Congo na 3,5 milliards ya ngoka katiki. Or biso tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na budget 2023 armée a pamba kozwa 1 milliard. Mbongo bako tsa pona armée 1 milliard budget à Congo le za combien 14 milliards c'est ça. Neni mokonzi mboka sali magie et tombo mabongo. Et pendant mokonzi mboka a eu azaki au sommet de l'état des Covid-19 monde entier. L'économie est paralysée pendant que biso pe économie en boka na biso extraverdi. Il faut tout importer trop libanda pour boka et tombama monde entier comme moi neni président Félix a comme si économie na 14 milliards 600 monde entier ba ko mon na biso monde entier économie Afrique mezaki paralysée. Président Félix a sali mwana mboka tokozwa temps lisusu l'émission ko yeto ko lebelango to comme vraiment na suka émission na biso moi le bateau message essentiel nini ba imboka bako ko retenir na masona na biso alelo peuple congolais président de Sardou plus 243 89 67 46 727 benga critiquer mais ko finga te peuple congolais sont derrière notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo changement na Congo kombo na yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bomonika muke na Nathalie Sibino est ya Congo ya mboka na biso moto to akanisaka kaza l'homme le plus fort na est aussi l'homme le plus fort na est kombo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kimi to ko tshana est na est to ko sa campagne te campagne na biso na est za guerre mokonzi mboka ko silisa
plus de 30 ans na est ya Congo makile tanga bato tout ba au sommet de l'état muto ko libérer ba na STT qui m'écoute tata ko zo libérer est ya Congo ala ki sibino monguni ya ba congolais comme Paul Kagame et puis peuple rwandais nyons tout tozo libérer bino maboka dictateur Kagame tozo libérer bino toza pomina bino te toza pomina dirisa bino Paul Kagame tozo libérer bino na maboko na ye peuple congolais tout et ça va opposant beaucoup énergie à Kagame te pour l'instant c'est lui qui est notre agresseur Mokonzi Mboka ici à la ici peuple congolais sont derrière chef de l'état merci na Senko pour Senko azaki parmi l'église oyo bandi magajaso ya moto te mais bandimi je suis Mokonzi Mboka ba comprendre que tata ekola ko sa makambo malamu na biso puka kitando za ka ngonga soki ngonga te na ko détailler ba biloko ebele o bato tout bazara ko ba ko sala yango te biso lo to sali yango combien d'années président Félix Sali mais en termes de gestion Congo lelo allemand d'Afrique alors ba yango passer kaki allemand d'Afrique budget 4 milliards 600 allemand d'Afrique chantier partout allemand d'Afrique 145 territoires allemand d'Afrique projet les gelou allemand d'Afrique zéro tout ta maman na bisio moka oyo demander à président Félix mindeli ba kozonga bato bakenda poto ba kozonga. Voilà, merci, un grand merci. Na bidon soupé ça qui biso mi sopé matoi sans oublier Abdobo Sorifin qui sont belona papi Kelly papa Joki Kumanda à Londres papa Kennedy Kabongo na Canada boza tellement ebele na sima caméra tozaki bongo na ingénieur Biumbu na montage Mike Luzadio pour na mokolo lelo tosuki awa tokutana mikolo ya bye bye.